Bonjour au peuple congolais, ici c'est votre médium Mojatlé, garde rapproché international. Peuple congolais, je vais vous conseiller en tant que patriote, fasciste, peuple congolais. S'il vous plaît, peuple congolais, il ne faut pas suivre des fausses informations, mais bien aimés. Il faut chercher toujours à suivre des bonnes informations. Par exemple, chez nous, action présidentielle, mais bien aimés. Car notre ennemi, il a créé beaucoup de faux médias, beaucoup de faux pages, Facebook, TikTok, pour vous détruire moralement. Or que c'est M23. Mais bien aimés, je vais vous expliquer. Peuple congolais, M23, ils sont créés beaucoup de faux médias au objectif pour vous détruire moralement. Mais bien aimés, ils ont créé des faux audios, vidéos pour vous détruire. En final, ce n'est pas vrai. Car notre FARDC est très fort et monté en puissance incroyable, comporté très bien sur le terrain. Mais bien aimé, la vérité est là. Il faut suivre des vraies informations, suivre notre page YouTube, Facebook, TikTok, Action présidentielle. Je vais vous laisser à regarder, à écouter une audio, mais bien aimé, c'est faux audio, c'est M23 qui a fabriqué ça pour vous détruire moralement. Écoutez. Bonjour. Les Anaï, Sergent Chibangu Chichiwa, Pilote, Nayana, Nagoma, Awa, précisément Nagoma na Bitumba. Tozo déclaré makasi na makambo ezoleki ya biso awa na kati ya Goma, précisément na Bitumba. Bato botindela biso comme ba chef awa. Mosala ezosala mate, ce sont des très gros balinga mboka ekweya. Na ebite soki na Kisasa bozo comprendre makambo ezoleka awa. Mais bozo comprendre te, est-ce que renseignement ezosala ma awa ezokoma kuna ou ezokoma te, bato bazo continuer kufa pe kosila awa. Eloko ya liboso 1. Bato bino botindi bapesaka biso coordonnées soi-disant CCO. Ezopesa biso ba coordonnées na lokuta. Ezopesa biso ba coordonnées tozomiboma na biso. Deuxièmement, numéro 1 bino botindi biso aya artillerie awa colonel Mulungu, lieutenant colonel Mulungu, un très ndeko ya biso ya artillerie ongai nazali. Azopesa biso toujours de faux coordonnées. Soki toke na tir kuna poto beta. Biso tolobi eloko te, poto salaka oya lobita mbo beta tir wana bokumi. Bato boya biso moko bengo kitina bino na zamba pamba rebela za kote à côté. Soki olingi oloba atomboki yenda za colonel yende bo. Bosonjili biso colonel wana mbongoi, oya artillerie okokanga ye. En plus de cela, Nyange chef danger, oya biso ya yana, il faut kokanga ye. Troisièmement, Mungu ya prime oya trésor ki oba soda bazwaka yango 3 mois awa ezobima te. Tozoza yango te prime oya trésor ki 33 000. D'habitude soki ezala 33 000, mais abiso tozwa 33 000. Mais 3 mois yango tozozwa te. Président sali ba tournoi. Na komo mobimba awa, na ba makambo na propagande, abiso na komo tozwi eloko te. Bazopesa effectif soki ya 500 ou 600, biso toza 500 600 te bana bato basili na kokufa awa. Tozoki ndobeta batir, tozobima 4 heures, tozonga ba 18 heures 19 heures, bapesa biso mai na sardine. Tokolia mai na sardine. Est-ce que c'est la réalité vraiment de biloko bino botindela biso na Kisasa ke tobunda awa tozwa mai na sardine? Biloko liboso ya mwana teni eza biso te, toza na teni te, dotation eza te. Babombi tozoki na mobi, babombi ezoya na mwebele awa. Okende na bombi neti dernièrement na nakela 40 bombe na beti kaka te. Soki olobi kolekisa bakangi yo babengi yo rebelle, yoza nani, yoza na pete nini, yolanda ndeko biso tozoba. Mais finalement tozolanda obango bazoloba. Yoza ndeko fati, yokanisi yo ndeko fati.
chiondo kusilisa bituma na mboko makambo mboka vandala ndande o biso to solo basoko boyi donc na minute ezan netinga yoyo nakenda lisusu na kokende zamba te lobi kutunde nakende na zamba mundele kutunde a organiser ki to beta bombo to beta ki ye colonel wana tongoki azinga songisinga ana kati aéroport est-ce que makambo wana bino boso yeba ube bosa na posa mboka oya kweya biso sikoto tiki basi na bana famille na bakisasa na bambushimai biso tozobunda nde mpona ekolo me ekolo yango ezolinga biso te bakonzi bino botindela biso bakonzi moko baza na bango batretre onga na biso colonel mulongo ete tretre obie botelemisa na ngai toloba ngai neti bamokiki wakalengani pilote ayana ona wiki hiroshima ngai awa nde nakabunda awa na kati ya kongo tokendaka na biso tovandisi na biso ka bange pamba toki 4 heures toyozonga na biso 17 heures 18 heures ya pamba betaka na biso teza lokola tokende tala ndi match ya vita imana bazoboma basoda ba infanterie na biso po tobeta obeta te tozela ordre sesio eza corrompi bazolia mbongo M23 po sesio ezopesa biso bakordona lokuta so biso tolobi tosalela o biso moko totanga toyebiki tobeta bakangi yo soki bamoni batika 2 bombe 3 bombe 4 bombe nani atinzi obeta il faut babenga komanda bia wana corrompi na bakoloneli no aza na bineti wa biso mulongo oyo corrompi bazosala eloko moko te kaka kokanga bana bato baprime eza na basoda mosusu biloko oyo loso oyo kaka loso oyo na desoso oyo eza basoda mosusu bazwi yango te neti tiaba fomwai azwi yango te mpepe azwi yango te tupatupa azwi yango te finalement eke soda akobunda ubien akobunda te 3 mois impayé ya prime emonanaka te makambo président pesi bato nyonso mbongo biso ana koma tosio yango te sikoyo yango nde bakomotelemi biso baloba boloba bino bolingi fati eske fati yango ayaki apesi bino mbongo eske fati yango ayaki azokipe bino biso bato toza na bino nde tozoyebisa bino bozolinga koyoka banani bino banani donc baza hors gouvernement mais bazolata teni na biso ya présidence mpe bozobatisela bango bapete bango nde bazotrahir biso awa bango nde bazolinga bitumba esila te balobiki biso nde tokosilisa bitumba ya nini tolanda oyo bango bazoloba finalement biso soko totiki bafamille mosika pamba tozokufa pamba awa tokende nanu kuna bato bino botingi biso na kati peuple congolais, audio là, ça vient aux côtés du M23, de nos ennemis, pour vous faire mal au cœur. Audio manipulé, mais bien aimé, regardez près. Audio là, nos services de renseignement, ils ont confirmé que audio là, ça vient aux côtés du M23. Tout ça là pour vous manipuler, mais bien aimé. Je vous confirme là, notre FARDC a monté en puissance incroyable. Mais bien aimé, tous les jours, chaque semaine, il y a des pertes énormes aux côtés du M23. Il y a des morts aux côtés du M23. On a beaucoup de vidéos. Malheureusement, on ne peut pas publier ici. Mais bien aimé, je vous confirme, vraie information est là. La vérité est là. Mais bien aimé, notre FARDC comporte très bien au front. Mais bien aimé, il y a des pertes énormes. Mais bien aimé, cette semaine-là, plus de 45 Rwandais militaires de M23, ils sont morts cette semaine. Plus de 38 morts. Chaque semaine, il y a des morts. Aux prisons, à Goma, ils sont inondés, incroyables. Ils sont inondés des militaires de M23. C'est inondé. Mais bien aimé, plus de 400. Regardez, il y a des pertes énormes aux côtés du M23. C'est pour cela, Nanga là, il a peur. Mais maintenant, Nanga demande